Tozwa Kibongo Sango Yamawa. Il y a un grand maître chorégraphe na kombo ya Lambio oh tobi ki na vrai nom na e ezabongo Monsieur Lambert Moke alias Lambio outi bongo ko tikabiso depuis le mercredi. Et Lambio azali kana au match à la monate azali pe na mama Mbiliabel babandai kobina et pas ya mama Abeti Masikini wande place vraiment carrière. Il y a Monsieur Lambert Moke alias Lambio banda qui pardon pas Franco Luambo Lambio et à Joaki Pétain il y a formé parmi bateau à format qui ils en a danseuse moko au p à Joaka visibilité na kombo ya Zina Bilaou amfumu lengi betu tu yangale keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sarisa bana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene Roger mwana maganda boyigoyina ungeriki maganda boyigoyina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala. Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs internautes des Metro Makengo Tapis Rouge. Merci encore une fois, vous allez toujours continuer renouveler confiance à nous dans la chaîne Nabino parce que boyebi ki yabino Christian Vangoulé autrement dit Papa Bombo azalara toujours wana pona ko s'appelle Sabino toujours actif pona ko informer bino pona ko lukela bino ba actualité. En tout cas merci encore une fois vous allez toujours renouveler confiance à bino nakati ya Metro Makengo Tapis Rouge dans ndenge bozali ko continuer ko s'abonner mikolo vraiment na conception na biso to so na bino émission oyo tolobaki comme nango zali parlons avec Christian Vangoulé ndeka to la kabloke bientôt là to commencer la bino ba direct parce que parlons avec Christian Vangoulé et sa conception il y a émission vraiment photo ba no salon ba direct pour to so là vraiment et longo mais pour l'instant ndenge émission zo le que la bino en différé to zala vraiment kaka na besoin il y a ba commentaire na bino poete toeba pe ya ko répondre na bino na ba émission oyo et koya kolanda. Alors merci encore une fois, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue sur cette émission. Parlons avec Christian Vangou aujourd'hui. Christian Vangoulé, par rapport il y a triste nouvelle au Ekomelaki Bisso depuis le mercredi 17 mai et soirée le mercredi 17 mai pour tout kota jeudi 18 mai au Tozwa Kibongo Sango Yamawa. Il y a un grand maître chorégraphe na kombo ya Lambio oh tobi ki na vrai nom na e ezabongo Monsieur Lambert Moke alias Lambio outi bongo ko tikabiso depuis le mercredi na soirée il y a le mercredi 17 pour na kokota jeudi 18 mai. Alors aujourd'hui toute l'équipe de Metro Makengo Tapis Rouge avant de entamer développement na biso il y a na émission oyo et nous présentons nos très sincères condoléances à toute la famille de Monsieur Lambert Moke alias Lambio Moto Nanzambe Ndokiandombe. Alors parlons avec Christian Vangou. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'artiste Lambert Moke alias Lambio.
Lambio qui vient de nous quitter depuis le jeudi 18 mai. Il a commencé carrière naïe depuis les années 1968. Zaki Bongo, Pemeni ya Mama, Abeti Masikini, P.A. Sonam, Mama Patika Biso. Et Lambio Tonga Bandaye carrière naïe, étant que danseur, et pas ya Mama Abeti Masikini, et tu rappelé que na parmi bateau Banda qui ko bina na Lambio, et pas ya Mama Abeti Masikini, tout ça qui bon pe na Mamou National, Mama Tchalamwana, et P aussi à Sonam, parce qu'il y a été peu Kotika Biso, na fin de l'année, il y a 2022. Et Lambio Zaï au match à la monate azalaki pe na mama Mbiliabel babandai kobina et pas ya mama Abeti Masikini wande place vraiment carrière il y a monsieur la mère Moki alias Lambio bandaki et après tant Lambio alongwe pas ya mama Abeti Masikini et yaki ko sala ke Lambio ayaki ko approcher Taboulay a travaillé qui na Taboulay Franco Taboulay Rochero pardon Lambio a travaillé qui pena Mama Pongolov et après Mama Pongolov orchestre lui sous oyo Lambio a qui kovanda ezaki pe et pas ya Franco papa na biso Franco et ba travail qui pe kuna et pas ya Franco alors et pas ya Franco déjà ezaki place oyo Lambio comment qui déjà comment qui expérimenté par rapport à la danse c'est-à-dire par eza place oyo abandaki sko musala na étant que maître chorégraphe musala na étant que formé et batamabina donc danseur danseuse alors et pas Franco Luambo pardon et pas Franco Luambo Lambio et Joaki Pétain il y a ko formé parmi bateau à format qui ils en a danseuse moko op à Joaka visibilité na kombo ya Zina Bilaou au biso et belé toeba katoyi koeba et ko découvrir monde entier et pas ya Koffi Olomide na quartier latin et tu rappeler que Zina Bilaou azaki aza parmi ndeko o bazui formation il y a danse et pas ya et Lambio Zina Obition se découvrir tout le monde n'avait pas carte n'avait pas Koffi Olomide na quartier latin bandeko botalanga na biki bana ba 1900 série 8 série 7 série 6 et série 9 ba yebi Zina Bilaou tamso bandeko na biso ba na ba l'an 2000 ba koyeba Zina Bilaou te alors Lambio ayeko kabona bongona Franco et après tant Franco à Tikibiso Franco ayeko kufa et ça les qui Lambio et cela qui n'a pas Lutumba c'est par là que papa Lutumba ayeki ko ebisa Lambio que non Lambio ndeza boye Franco à Tikibiso a kufi et mutaono futa biso yewana et comme déjà mukolo mutusko fo azope Charles nae alukape nzela nae fiki Lambio aika juste maître chorégraphe alors c'est par là que Lambio tombe kaboni na tout puissant OK Jazz papa Franco Luambo Koufi et puis papa Simaro a dit Lambio que non azana possibilité il y a Rwanda ko futaye tant que maître chorégraphe alors c'est par là que Lambio pendant ce temps-là Lambio bande ko fréquenter Redi Amissi et pendant que bande ko fréquenter Redi Amissi et c'est par là que Lambio azwaki opportunité ya koya ko kutana na vie beaucoup le musée papa Wemba alors et pas ya papa Wemba ndeza place oyo vraiment oyo Lambio à s'imposer qui place au vraiment Lambio et à yebanaki mokili mobimba et par rapport au pays à Moussala naye et auto rappeler que Lambio tangwaye et pas ya papa Wemba a qui ko s'imposer les sous makasi na étant que maître chorégraphe tant à recruter
nouvelle vague, il y a ba danseuse ba bengaki na combo, il y a ba fioti obiso celui que non ba fioti ezalaki bazalaki ba danseuse oyo ba rekitaki vers les années vers la fin des années 99 au poto atterrir l'an 2000. Alors na moment onande et ba fioti yaki vague moko oyo et lobisaki vraiment mokili mobimba et ba fioti ba ki juste ba danseuse mais ba ki na moto moko boye on dirait ba nouvelle recrue ya ba chanteur et parce que la musique congolaise mimi tout monaka ba pesara moi valeur et pas ya ba et ba pesa valeur plus et pas ba ya ba chanteur mais là qui na le romo boye a créé ba fioti même à l'époque à l'époque tombe stoko là même ba jeune fille ba ndona so ba sio ba ina ba âge ya ba 13 ans ba 14 ans 15 ans bon comme ko benga bonka toujours ba fioti alors ba fioti vraiment et qui na ezwaki ampleur na kati ya musique congolaise et à l'époque ba fioti et toi qui na ba Anya Star toi qui na ba Jili Mulanga nyonyo comme nyonyo na nyoso et toi qui na ba bande ko vraiment belé et ton ba qui ko voyager ba kende ko beta Zénith de Paris na papa Wimba na biki ba fioti wana salaire qui no ba musu ba kombo ba JB ba musu ba kombo ba King Kester ba musu ba kombo il y a ba Koffi Olomide et par rapport à scénario il y a spectacle il y a Zénith de Paris il y a papa Wimba. Alors et quoi arriver premier voyage bah plutôt tu vas qui poto bazongi et une deuxième voyage qui après quelques temps et il constate qui va fioti bah c'est décidé qui batikala na poto et ton batikala na poto papa bazongi Kinshasa et toujours quand on a confiance il y a Ndokiandombe nae lambio nae et on qui bon mettre chorégraphe nae avec ko créer ce avec ko recruter ba danseuse muso asika o ba pesa ki na combo ya ba nyonyo na combo ba nyonyo et auto lando pesa blo biographie il y a lambo poto meka ko comprendre nini oya sali oya salaki et parce que comme il est passé oya salaki na musique congolaise lambo aki elle est biso bongo ba nyonyo ba ki na vague na bango et ya sika vraiment pe na kati ya musique congolaise toi danseuse bongo ba nyonyo et subitement pe à l'époque bandeko basi oyo tokoma kobenga net leo tokoma kobenga ba minere bandeko basi oyo bazaki ba maisika oyo tokobenga ba maisika lelo ba temps présent tolongola bango ba fioti carrément tokoma kobenga bango ba nyonyo. Donc à l'époque sozana bozana ba jeune fille ba 13 ans ba 14 ans tokoma kobenga bango ba nyonyo tokoma kobenga bango toujours ba nyonyo et parce que ba nyonyo oyo papa m'a recruté à l'époque à l'occurrence de lambo bazalaki moins âgé donc moins de 18 ans à part Jili Mulanga azalaki comme chef tel là bango parce que Jili Mulanga déjà azalaki na ngambu ya ba fioti alors to ba fioti batikala na poto Jili Mulanga azalaki la seule fioti o animara kozonga Kinshasa no bazaka mibale parce que à l'époque déjà Anya Star à Longwe à Koti BCBG et fioti mo bazonga na Jili Mulanga et fioti ton comme Kiminga yepa kena kokota wenge BCBG je pense que actuellement ça peine à poto makenda na kontia wenge BCBG mais fioti o atikala na vivre la musique ezalaki kaka Jili Mulanga le ba ko recruter Banyonyo la kati ya Banyonyo peut être na nyonyo moko l'une des filles azalaki wana azalaki fille biologique pe il y a monsieur Lambio et après les solo ya Banyonyo ba kepe poto ba tikala na poto et celle qui bakanga papa emba bislebi nini oyo et komaki. Alors na par rapport ya ba makambo o lambo sali ya minene ya Congo tout temps déjà deux tout na ba fioti toye et na ba nyonyo. Alors nous rappelons aussi que les Zénith de Paris de Oueranson double Zénith Oueranson à beta et chorégraphie nyonso o ba danseuse va bina na kati ya double Zénith ya Oueranson. Nous rappelons que ezalaki chorégraphie oyo ezalaki pas de danse ya lambio ne pesa ki ranson pe nous rappelons aussi que non l'équipe o bazalaki sélectionnée
pour pas qu'il y ait Zénith double Zénith on a ya Weranson bazali ba danseuse oyo bazalaki comment casting na bango salama qui est pas lambio parce que Weranson a recruté ne juste ba danseuse et après lambio Weranson a pesa qui est ba danseuse tombe comme qui à tout près il y a événement na double Zénith Weranson a ça il appelle pas lambio après ça qui lambio confiance après si ba danseuse et lambiola monem ta travail qui na ba danseuse wana nyoso et yem ta sala qui casting aujourd'hui so to zo chance ya kozana ba danseuse lokola ba nani ba Linda Mondele aujourd'hui comment madame ya Papi Kakol azaki parmi ba danseuse lambiola mo sala casting o abimisa ki alaxa ki pa Weranson ki non ye Azami est placé à Ebi Moussala, a mérité Kokende Zénith de Paris à l'époque. Non, il y a eu Kadogo, dans ce moment, Kadogo, où Azara fait la double Zénith de Paris. Il est passé parmi sélectionné, il y a Lambio, toi qui dans ce moment, comme Kimi, parce que ça date, des Zénith de Paris à ensemble déjà qui 2002. Donc ça date 21 après na ko kanga kombo sauter na kanga kombo Linda Mondele na kanga kombo ya Kadogo bon ba ki bato ba marka na Zénith de Paris wana donc ba kachu nyonso bo mona wana ba spectacle nyonso bo mona ba Linda Mondele ba sala ba Kadogo ba sala ezalaki ba spectacle oyo ba œuvre ya lambio. Alors merci beaucoup na bandeko so bana na biso et wana to meka un peu ko sala to la sabino ba makambo ya minene oyo lambio auto tika biso. Encore une fois toute l'équipe de Métro Makengo Tapis Rouge, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille biologique de Messier Lambert Moke alias Lambio Ndoki ya Ndombe, que nous rappelons que à Otikotika Biso depuis le jeudi 18 mai. Alors, avant de commencer la explication, il y a cause et l'orline OMMI Monsieur Lambert Moke na liwa Lambio na liwa ya on to mekana ko relater bino makambu oyo lambio asala na musique congolaise, mais bon comprendre peu que non toujours mekapé ko brûler ba étape parce que tout ba nobeta solo nyonso vraiment to la parce que lambio maza mutu oyo abandi musique depuis 1968. Aujourd'hui nous sommes en 2023. Bon comprendre que tu relater les cela 1968 si 2023 donc photo brûlée vraiment bas étape. Alors merci beaucoup na bandeko nyoso baza en ce net moment branché sur votre émission Parlons avec Christian Vangoulé autre bakeza conception Yassika tu na on kati ya Métro Makengo Tapis Rouge. Merci beaucoup à mon boss Papa Simon Kabaka et à sa charmante épouse Maman Christelle Mbumba. Alors nous rappelons aussi que non lambio Aiki Suzuko s'est faire remarquer à travers la danse Kila Mogroso Oyo et Kangaki Kinshasa, puisque celui qui danse on a vraiment Kila Mogroso Kila Kriwana Yaki chanté, Yaki animé par Biscuit des écoliers, mais la danse a été créée par le maître chorégraphe Lambio en tout cas Kila Mogroso. Ils ont parmi danse danse oyo ekotikalaka vraiment légendaire na parmi danse nyonso ya musique na biso to na bandombolo to na danse ndenge na ndenge mais Kila Mogroso vraiment ya danse mo bopeno kangi misu au beti phase oyo na pa au fente ton là labo senti pena que le me bima le comme ça les crises on a tout vraiment ezaki bongo ba est vrai il y a lambio Kila Mogroso et donc c'est par là que lambio motanga sali Kila Mogroso et ouais les abato au Canada papa emba oui après et na 2006 né tango vraiment yako sala que non lambio na papa wemba ba yokanaki suste et arrivé qu'il fallait ba kabola ba chemin na bango lambio akitaki papa en 2006. C'est par là que akindaki kosala propre groupe naye na kombo ya
vijana Britanela obision sebika ya sur la télévision vijana Britanela ezaki groupe o esalamaki vers depuis il y a 2006 tomba kabwani yaki osala vijana Britanela na e déjà ska ya balé ndenge salaka reketa ba danser ça comme ko beta musique na ya balé ba nepe ko ba production na ka ndenge salaka et chaque fois chaque dimanche ko le kapena na ba karibu et soit le kia boire vraiment Johnny Lopez na ya boaki Jojo Mandiki Mampata maman Mile la ba toujours bien donc c'était un peu ça l'ambiance avec messieurs Lambert Moké alias Lambio en tout cas toujours regretté vraiment absence naé parce que ça y grand baoba. Alors nous sommes presque à la fin de notre entretien d'aujourd'hui et maintenant tout ça nous circonstances il y a liwa il y a Lambio. Alors biso soto saboé tu remarques qui moi silence mon ekotaki et pas à monsieur Lambert Moké Lambio na média silence on ekotaki na média même ngamo peta comme oh Lambio kenda pi oh Lambio dimanche mo na asuma kaributé même bino bato la biso boyo ka biso je pense que bo se rappeler que Lambio côté moi silence mon boy abanayo kanate Lambio asalaka AVC mais celle qui zaki na gravité et ba opéra kapela Lambio et les cas nango kutu pe kala kutu opération les cas nango normal AVC pas bimani na kata AVC wana et ko sala ki non comment on peut bien pe kutu comment pena bien maram tout bien ko lia kitoko ko tambola kitoko et ko sala pe émission azongela ki et musique pe azongela ki donc on a juste cause parce que batubelo ba mettre un peu on a mon un peu kala kenda wapi donc azalaka frappé par maladie wana ya AVC et azalaka peu opéré donc on me sala ki non cause qui à mon on a sousté à moi Mouké. Alors Lambio azalaki n'est bien Lambio habilité preuve 3 jours avant sa mort, c'était le dimanche 14 mai. Le dimanche 14 mai. Parce que là, le mercredi, c'était le 17. Le 17 mai, Tokota, dans le bouton Tokota, jeudi. Le dimanche, Lambio a se retrouvé qui na Hôtel Béatrice. Le dimanche 14 mai, Lambio, 3 jours avant sa mort, a se retrouvé qui na Hôtel Béatrice. Na Hôtel Béatrice, wapi, place Bazalaki, na Maman Biliabel, wapi, place Bazalaki, na concert, na Maman Biliabel, na Adolphe Dominguez, Tata, na Redi Amisi Bailo Kanto, na Blaise Boula. Bagi na concert le dimanche 14 mai, na Hôtel Béatrice. Là, c'est pour vous prouver que non, il n'était pas malade. Le dimanche, 3 jours avant sa mort, à l'hôtel Béatrice, na ba maman Biliabel, na artiste on s'attendit. Bah si le super concerne on peut très bien peu wana pe moi benana. Mtu pa azongine nanda uka ndenge salaka. Le lundi pe à l'aise calmement. Le mardi à l'aise calmement. Le mercredi également calmement. Alors pour la bande de nyonso bazalo ko ba mourir ya football baebi que le mercredi zaki rendez-vous ya munene pour na bande ko obalingaka masano ya ballon neta biso o ba Christian Vangole. Le mercredi vers 18h 19h mutu alukara abenana déjà akende kuluka place ni ya la match ya Ligue des Champions parce que ça rendez-vous ya munene nga bu natala kiona ndako kaka. Le mercredi on a jour un match ya Real de Madrid na Manchester City. Et monsieur Lambio peut vivre que ça peut mourir à foot. Dit que na otala balle le roi biso ba o nyonso yo. Abimine pe na kunebe bien accompagné a kepe kota la match. Biso celui qui match on a ndenge souvent qui Real de Madrid pour 4-0 match pe silika ndenge silaka pe mutu ko komi zonga na ndako. Et les messieurs en arrivant na parler na e ko sala que non. Alors que mutema bien te tant que mutema bien te selon ce que c'est le témoignage ya bato bana nenda kumoko
alors qu'il y a mutima bien ta sengi ba sombela eloko moi malili eloko malili on appelle mairie na épée et après comme si aïe ko ça la crise cause to éviter soki souci pe un match réel to éviter soki pe a sona qui peut ça que notre la match par rapport à tout ça là ba débat balé to éviter soki pe souci on a ya ko pour le réel et affecta qui ende ba biso se fait affecta biso ne memia na banzela wana to éviter mutebe makambo nyo kaka nzambe oyo a créé biso. Alors tango qui sali malaise on a sali crise on ande ba memie na hôpital moko ya mukie ou titi comme que non ba longola ba transférer ba kiene na hôpital du cinquantenaire. Kokoma ba komi na hôpital du cinquantenaire, c'est par là qu'il va constater que non monsieur Lambert Moke alias Lambio atikaki biso en tout cas et sali pasi makasi ko perdre baoba ya munene bongo un grand chorégraphe atiki biso et ceux qui pesa qui a format qui pe bande comme sous-souper au ba ko relève et ça va bien. C'est ça aussi les mal avec nous les Africains, bon précisément je dirais les Congolais parce que je suis Congolais évidemment mambo comme ça ne la raté et tout le monde a rappelé tout le monde a rappelé ba Congolais ba kufana ba talent na bango et monsieur Lambio ceux qui peuvent ça temps ko former ko transmettre maile na épée pa bande comme ça ba relève pe pour culture la jeunesse na biso et au sala vraiment kitoko makasi donc c'est par là que l'ambulamba ote kotika biso et après les matins de ezala ki bongo publier na ba réseaux sociaux et biso so ba oyo tout ça qui tristesse par rapport à nouvelle wana et célèbre so vraiment kitoko te ko perdre monsieur l'ambulamba o atiki biso. Alors que dire devant la décision de Dieu, que dire devant ma décision au Nzamba Zui, que dire devant la mort parce que Eza Nzela na biso nyonso. Alors ce que nous pouvons dire est que son âme repose en paix. Papa Lambio il est mort, il est décédé à l'âge de 67 ans. Il est décédé à l'âge de 67 ans. Et nous présentons nos très sincères condoléances à toute sa famille biologique. Donc, Zamokano Nzambe, Tope Sakara Nzambe, merci parce que Nzamende a pesa ki biso papa Lambio, Nzamende a retiré papa Lambio, vu que mieux que biso batamu culture baki a très tôt, mieux que biso batamu culture baki, il fallait toi, il en a besoin d'aller, mais que dire devant ma décision, il y a Nzambe. En tout cas, merci vraiment na bandeko sur balandi. Parlons avec Christian Vango. Il y a muki toi inongo ya couper sabino, yango to pesibino. La vie prochainement to suivre sous ba détails sous concernant liwa ya papa Lomia Lambio. To manquete ko zonge la bino pour na couper sabino ba détail donc to ça l'appelle la résidence donc plutôt sur la famille bozoba image on a toujours à Wanakatia métro Makengo tapis rouge. Merci à mon boss papa Simo Kabaka Makengo et à sa charmante épouse maman Christelle Mbumba Makengo et merci à toute la famille Makengo et merci à JPS Noble et JPS Noble hein mon apoto Jika, merci à toi mon frère et merci beaucoup à mon vieux Scotine de Tani papa Hero et sans oublier Hervé Vaco le banquier. Merci aussi à Anderson Baza et Namelouse, sans oublier Trésor Matabula na Paris, Joël Lobanji, Starwell, Ferry Banza na Autriche. Beau s'abonner massivement Nakatia Métro Matengo tapis rouge. Quant à moi, je vous dis au revoir. Papa Uki Sadisa Bana Vaya Luamu Mudila Kena Ambo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu Wankunga Mimbot Ima Théâtre Mwana Mambot Landa YouTube Télévision Salon Flori Mama Moimwene Roger, mwana mama bala. Ungeri ki maganda
Gile. Ah, Feroze, Ayagine. Feroze, Makangwe. Feroze, Makangwe. Ah, Metro Makengwe. Shadombala.